Factory Studio. Mbote na bino balandi internaute siko do yambela bino moko pe oyo azalaki ressortissant ya light music oyo bayebi bongo na kombo ya Taboshe na Mbonda ye pa kopesa raison na ye pe ye pe aza moko ya bato oyo basine titre na kati ya plan B. Bonjour. Bonjour Dodo Lamboni. Yeto benga mannequin fasike. Taboshe na Mbonda. Taboshe to kamo gomono su lelo to sepeli nini to yiki ke Taboshe Mbonda na ye e kangami kuno waboko zonzele Mbonda. Il y a un blanc mokilia. Nalo les alatés, c'est qui est important pour nous. Cherchons d'abord le rhum dessiné. Nalo les alatés blanc mokili. So matili kona si au monde ba matériel, c'est belle kona sopi bina ba matériel la percussion. Mbonda na ye. C'est l'autre. Rose a pas péka mo pessimer na bino pessiper na bino. C'est normal. Non c'est na bo pesa. Tina senga mais ce Fabga c'est mon père. Il a promis et empêcher ngate kona tiki la bango loko mobo ngana sombaki na pesa papa na travail ça ne dérange pas. C'est l'autre. C'est l'autre. Taboshe a signé combien de titres dans quatre albums où il y a plan B? Il a signé titre moko, dada un titre moko oui. Studio et bandi mkolonini mais na studio il y a plan B. Studio déjà to bandi toi avais un forum il y a 50% studio 50% répétition na recrutement studio déjà bandi le lobby to dans studio to dans ngai na Willery to ça na ngai 14e ri to travailler dans des studios. Maître Trésor Mbinga batu tout au bazar à Paris Londres. Faut juste le soldat français Merlin Matangi ya yango to lungai bo yambela no mutu to yambeli bino yo Taboshe ayebisa so Taboshe siko plan B yo boyo ki pisu boyo binti kombo contre maître au place boyo ta kizaki na maître contre maître poani contre maître c'est juste en anglais c'est foreman hein ali a qui contre ali a contre foreman ils abusent to considérer batunyo so basa ba bonne musique beritier watanabe ba maître Fabro ba déplique ba fali pour pas faire rigoler net va mettre de ce côté ko contrer ba on musique à bien la musique en parlant il a fallu pour pas na ko felo mide ce que tu baté ba label mon des autres produire bino to nini est victime to Kofi Central le vieux Aguada pas mon condition ngambé ba bête ko ça va raver na biso cha biso quoi on a vu na biso fali pour ba ça ba faire ba ça biso jimba cha biso quoi tu va pêcher ba ça msala bon to ko tika bon te attends ça men ko va c'est pas bon te ba ba vraiment ba pousser biso ba cha biso quoi to ko matina biso ça on besoin. C'est tout. Le niveau pour que nous soit synthé pas qu'on fait c'est vrai besoin qui synthé. Si il y avait Aguada Semela dada synthé piano moya munene piano moya munene il y a 2 octaves à derrière. C'est qu'il y a pas personne monde. Ba bilo comme ça mai calamite ainsi tant il y a to benga bino susu to informé. Merci Taboshe na Mbonda. Et quand on fini na va ingrater na pesi mbote pas aussi va ça l'état major Pierre to Dimbama Maria Afima si dimanche pemba zanga manda Hervé qui forme garçon facilité global contrôle Kongwati Sébastien, Richem Voima, Arnaud de Moutan, Claude Nganga, là-bas, tout y a paru Balinganga. Tout à Paris, tu as été Rossi Wassala, tonton héritier Minimbu, tu as été Jires Kembo, Pati Kembo, tu as été Bangotu Bazakuna, Bamagi Ngongo, Bakadi Ngongo, Bamagi Nsangu Nani, Taboshe Nebino Boyoka Ibolunga Boyoka Yeyo. Merci Taboshe, tu sais peine tu es le sous. Merci. Merci Belé, mannequin fascique, Lamboni de dos. Merci Taboshe. Merci. Tokuta bon numéro il est quitté au banotambele to banotambola pona bino ko laksa bino moko et actualité aux les ville à Kinshasa. Merci vous allez toujours branché restez branché na Baba City na bino. Merci à notre prochain numéro. Factory Studio.